Belgique makambo ezo sala toko chikangote bazana on a ba nyongo na biso oyo ya Léopold de Ayiba déjà babiloko wana soto lobito bando bimisango sikoyo bako regretter chômage kokota kuna. Nous sommes les partis au pouvoir et partis de l'opposition. Mama Mida azala mwasi a JB alongo ya komi ya Didier Kinwani po kitoko eleki akepe akomi sou mwasi ya mutu misusu siko filme ya la ramulai suite fin et souki na kamera soki mutu alinga komane vagabond na minute vie Madida koma vagabond eloko nini azokende koloba kuna n'église oyo basambelaka bapapa molimo na bango balobi ekomi siko tosambelela mondimi na biso abimi président. Il fallait y attelema. C'est moi le président Eli. Attelema était point. Fati mutakomeka ko sale coup d'état ndeba F bazayi babazo boule na bambemba. Mutakomeka ko sala fati coup d'état na zo yebiso biso tokoti zamba. C'est avec beaucoup de plaisir, fidèles internautes, que je me tiens là devant vous pour vous présenter cette émission. Là, donc, nous sommes, vous êtes branchés, na Bongania Media. Merci d'être branchés pour nous suivre. Moi, c'est Yasmine Goloba. Je suis toujours là pour vous servir. Fils Kotalangate. Je reçois aujourd'hui Fils Moukoko. Fils Moukoko, un des grands combattants. Il y a eu des PES et ensemble, on va un peu essayer de parler à évolution mboka ndenge za kotambola tokomeka kobeta bamasolo parce que yena otomona ni penate bamasolo ezwa mwa mingi mais ensemble on va un peu essayer de parler o ezobeta mana balabala o ezobeta malibana au congolais kino azako beta et ye azala vraiment na mako kiwana et à répondre biso. Alors je dis un grand merci à Dimitri Bongania, merci pour la prise de vœux. Fils Moukoko, bonjour. Yasmine, Natalo Tepoani. Il faut Natala, oui. Omi tout dit belé belé. Boni. Tous en abisso, kaka. Tous en abisso bien. UDPS, 37 ans et les Kaindeni. Ouais, 37 ans anniversaire à partir, les gars, est bien. Tokanisa eba martyr nabiso. Tokanisa eba martyr, il y a démocratie. Puis tochaki ba nouvelle base ya parti na bisonde to bando fonctionner quoi. Tozala o ba bengi toza parti au pouvoir mais parti opposition ka biso moko. On a penande na lina ba éclaircir un parti au pouvoir parce que boza lelo na pouvoir mais ROB opposition les a contre ba o fachako banda koloba ba makambango CP bo sepeli na monte bo telemeli to ozande. Bon, le problème est que tous les partis au pouvoir pour bisonder to gagner l'élection à président, mais tous la partie opposition parce que tous à la majorité et à la gouvernement composé, c'est-à-dire tout la bataille de paix cité au babando sala, c'est-à-dire muto a sala mabe, ou à la rencontre et à vision abisso, où il y a état de droit, mutuana a okutana na biso. C'est-à-dire, c'est pour cela que tous les pouvoir, mais nous devons contrôler notre pouvoir dans le sens de perdre, tes peuples à retirer biso confiance. Donc, nabatu nabiso mo ya de pes, film gozala makasi, c'est-à-dire, mutayi de pes wa koyana ba folie, azwa basa kitoko neti yo ba koma 5. Nambongo à l'état, a okutana na biso ba fils Moukoko. Donc, tozolo banabatuka ke, nous sommes les partis au pouvoir et parti de l'opposition. Le Bibo est bon, parfait. Dire qu'il y a chef à l'État à Balakipé, aux un mot adressé avant toute bande d'émission. Kobala, mais c'est quand même les vie privée. 5 femmes au lobby, 5 femmes, on a bon à l'État, non, vie privée, vie privée, binon de bolinga koya na ba polémique. Bisoté public balabal. Mama Mida azala mwasi a JB alongo ya komi ya Didier Kinwani po kitoko eleki akepe akomi sou mwasi ya mutu misusu siko filme ya la ramulai suite fin et souki na kamera. IDPS à lobby film wana
opposition Fimbu les loto kaki que maison Schengen les ozongela na Congo mais Jean-Marc Abound koloba isusu ke Congo et ko dépendre na Belgique te bomonte ke bozo tchaba tout trouble maison Schengen les ozonga et lobité que Belgique soit au sala ba G à cash na ba mbemba. Mais c'est les CPI na bakatumbi Belgique apesi bango asile kuna po basala ka ba plan contre démocratie. Na moment on a zo yebisa batu bomoni mwasi o Karaba la sorcière e Bazaïba. Mwasi wana zo linga ke koma gouverneur kuna na la Tchwa papo eza la place o ba rebelle bakokota. Ye azo linga koma gouverneur azana président de nuit na e président Boutou na e Madidi Martin. Sikoyo soki na aéroport Fachaye akoya koyambe to akoya koyambete ozomona te ki baolinga bakisa ba plan le problème eza na zoloba boy batu il faut bayeba na minute oyo Belgique makambo ezo sala toko chikango te soki balmeki ko continuer ko sa tomoni ndenge ba mindele basali campagne ya muto azelo côté ba mindele na ba chaîne na bango ya ba TV5 na ba chaîne na bango ya ba France 24 ba lakisi ke vraiment ba linga biso ba indote mais tozo yebisaka a Belgique bazana na ba nyongo na biso oyo ya Léopold de Aiba déjà ba biloko wana so tolobi to bando bimisango sikoyo ba ko regretter chômage kokota kuna mais tolobi na bango karake biso toko se laisser faire te mais tozolo bana opinion à la vigilant qu'on ne vienne pas intoxiquer au moni na ba réseaux sociaux batu ba komi koya koloba ba makamisusu même au président lobité o ndenge zana facha lobike o ba lever sanction facha tika koloba ba lever sanction place ni lobité mais il paraît que comment atangi ndeka eza ba biloko batu bazo piéger le pouvoir batu bazo sala ba piège mais ba okoka fatite bayana makambo 3 millions wa babimisa preuve nango ata ya chèque photocopie tozolo baba tika lokutal quand on veut noyer son chien on l'accuse de rage Yasmine azo yebiso o facha lobi ke bat congolais bazonga oui. Le président de la République a lancé appel na ba compatriotes ne bazonga ba o baza prêt en matière d'exil rapatriement ezalaka o babengi volontaire mutu face à la valise na e pas zonga na mboka président lancé appel na ba o baza prêt bino bokomo lo ba ke président ko lo ba refouler bato c'est pas normal botanga convention de Genève. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Et Zaka ba chaîne kaka na olo ba chaîne na binote mais ba chaîne belé neti chaîne mo comme na on Réaco News TV. Ngana lobi boye. Makambo pont o ça soit zolo bato tia entre biso na Brazzaville et na tina te na moment o. Parce que bango ba na port o eza moins cher. Et ko boma port na biso ya Matadi na boma. D'abord bango avant basenga biso to sala makambo bon il faut basenga biso bolimbi sinde ba viola ka ba mama na biso ngana combattant IDPS facha za na besoin ya bato babeti la ke maboko taza na besoin bato bazo contrôler ndenge makambo ezokende na lobi bango chaîne na so Réaco News TV et kolo bakuna et yindi na limité vous voyez ce que les réseaux sociaux sont en train de faire mais so ko kocho moninga na loba makambo susu ezakaka na idée qu'il aime suba bo avenir politico ngana zoloba na batu baye bayango fachi atikali koloba alobi na bao bazapre parce que toza na besoin na bango et comme baba nda ko interpréter batu ba benganga na ba Israël baloba bo non c'est le problème qu'il y a c'est quoi c'est quoi mutu na mutu azonga ka mwalanda mutu awate ozo comprendre mutu na mutu akozonga na ero ya moni ngonga na ye ekoki kozonga batika mauvaise interprétation omoni mai so rezo kende zonga susima te na minute ezande fachi pe bazana mal chance na oloba na bango
fatia kosala 2 mandats soka alongwe Kabunda zo asali 2 mandats alongwe ngana koti na sali pe 2 mandats calculer âge na bango baza nango bamisu ba okufa na tozana nuna 2e mandat Kabunda bakufi ngale na yo kokoma président ba opposa bazate baluba so afute nanda kuna ko botolo lopa déjà yo Fachi demanda Kabunda de yo de donc 30 ans de ya binora omoni le lobi baluba on bana ngana mulu baluba raté parce qu'il dépasse tout moi te question na ne bimiga nete ba journaliste wana o baluba biloba il dépasse babike ya constituant baluba donc so muluba koti c'est comme maté asala pe bien. Bon, ezande makam mikolo yo lemso kimagi biso koma mingi kota la muka. Soko yaki jour anniversaire na biso ba présentaki ba 13 parlementaires na biso. Ba toana to mona ba ba chambu ba ilunga. Non, ba 13 parlementaires non, na lobi po mikolo na mona go suste lemso koma mingi kota ve Martin Madidi. Ba papo ba présentaki mukolo wana ba 13 parlementaires bango tu baza o ba bengi baluba. On va changer. Fils Moukoko Lelo, peuple congolais, surtout lobby, photo et salam, les cas qui n'ont pas réseaux sociaux, Kabila Kotala, Fachi, Batumusu ba interpréta qui ont nandé na bango, bazo solo la nini, beza nini, Kabila aza adversaire à Fachi sous sta commis partenariat na bango mi balé, eza ya nini, Fils Moukoko. Omoni na mboko makamundenge zali. Batu ba mesana romona ba président ba kufa kaka. Na ba Ghana président Kalakota Ramati na président Azosal. Na ba Kenya. Tozalaka de na biti da romona président ifa kufa. Fatia lobarike akobanda ko recourir na o ba bengi. Kotuna lemsu Kabila koto makambango salaki yango ndeni po Kabila salaki. Kabila sikoyo avandi amoni ndeni depa koti pe na ke ko talete na koma pe chômeur na betata tourna ke tali mabeza ozo comprend eza bitido tozalaka nango ke il faut président kufa to mona ke susute eza so Mobutu azalaka vivant muzala vivant bakuka ko eza bitido nde tozali to mesa nango un jour bakomona pe ba famille ya ba 4 présidents ya Congo neti batangi vraiment Fati Kabila Fati Kabund fils Mukoko to vandi na o babengaka dîner ya ba famille et vous allez paix sengo na Congo donc batu babiloko tozo salela ba o mikolo ba mesande na ngote mais ba o mesana babi partenariat wana eza nini donc bazoluka basola nini elo nini il faut basola pour l'avancement soit Congo pour il faut qu'il y ait ka facha sana ndenge na ye non le problème eza basalaki okomboya yo yebi pelem su facha benga ke po yebi se dossier opesenga koto ya ko expliquer ngana batu balinga ko yeba même ba secret d'état tout moi ba congolais ba comme ko se permettre na nyonso il y a d'autres choses eza ba secret d'état o comprend batu balinga ba mema biso pressé lokola muzete to Lumumba senga indépendance avant biso to mema malembe wana to komara en état de droit oui tina muza kufa avant ba pressé siko Fachi président élu batu bandimi tout comme on ndenge pas esa bandi musala mais na ngambo la muka pe ba meeting pe tozolanda koto kuna bakebo siko qu'est-ce qui se passe à quoi ça sert ba meeting wana Fachi akula taper esprit ya Kabila te ke meeting pe za na ngote bon ça c'est la démocratie so mutu alinga komane vaga congolais a komi embrouillé na soki mutu alinga komane vagabond na minute ovie Madidi akoma vagabond eloko nini azokende koloba kuna na église oyo basambelaka bapapa molimo na bango balobi ekomi siko tosambelela mondimi na biso abimi président il fallait y atelema c'est moi le président Eli atelema ete poani pe na ba prière na bango basambela kuna na ba Philadelphie yoka prière mulai
babandi nzambe akilisa molimo na Faci Tshilombo nzambe akilisa molimo le babeti nzambe akilisa molimo tiba loba men Madidi avandi wana ateli neti loko abolikango boy aloba ni oa n'église na bango mo basambela akuna sikoyo déjà pa nzambe bazo reconnaître Faci Mukonzi oke na union soka africaine Kagame alinga bunga me Faci akuna tie bia zéro po biso ya biso politique eza mutu akufa te po amona Kagame amoni va Faci deuxième vice-président epesi ke yo kende una sikoyo ke funda wapi na FIFA. Pourquoi na tout bongo parce que ndenge biso ke congolais embrouillé air a moni Faci koto ayoki na meeting et puis zo le kana ba chaîne na biso a komi ko se poser ba question pourquoi Faci wala congolais libanda balabala pourquoi président zo voyager en avion ya location président est-ce que ba vota ki to aza ba cheki wana kocha mais un peu kosoula muto ba congolais président ba vota ki et pas ba congolais ba tia kocha te po na politique ba pesa mutu cadeau te c'est pour des raisons de sécurité ndazo voyager en avion location ndenge bolobi donc ça pour des raisons de sécurité soka zalaki mutu Kabila alinga za na confiance na avion Kabila banda o mata ozo comprendre donc makambo wana kaka ezo kanga bato wana Faci ndenga zana azao babengi azana plan na yo nzamba apesi ifasala Yasmine azo yebiso mutu wana nga na yebi ye mutu wana nga na yebi ndenga zana azana droit na erreur te omoni Faci so asali erreur avant biso ba combattant to take père ne akobimele na butu afini na kingo nazo yebiso makambo eza makambo mystique talaka parti mobimba batutu ba trahisa ba kufaka o tu ozomona bazo régner lelo na ba o tu ba odaye parti eza blagite eza makile ganga kana kacha parti congolais bazo bani ba congolais ba bipo anini Faci vande na GLM eza place o ya sepela vanda Faci mutu akomeka kosala coup d'état nde ba F bazai bazo boule na bambemba mutu akomeka kosala Faci coup d'état nazo yebiso biso tokoti zamba omoni nde bamulele bakotaka zamba pona Lumumba na ebisio vomi na kufa na fond nazo lobango basala ba jeune ba mbusa nyamwisi tala leader mo local mbusa nyamwisi ba leader a coin moko boya ya mapangu na un certain muzitu bana ne ba yebi vraiment que papa na biso ba voiture atambola nango za mbongo ba to peuple ba bien malaki azo fungola munoko ne mutu alibabe koko soka bengani na parti na ene tigizenga donc c'est koza mutu alibabe yo muzitu azo loba na batu ke ba investisseur ba yati po yali ya mayonnaise biso to soufraka ba muzitu muzitu pe politicien osala logo to comme oya okosa batu na ba calcul ebele macroéconomique peuple congolais kolia macroéconomique na yo soto bandolo babu batu balobi o fils mukoko baleka muno to tika batu baloba bêtise mutu mo mwana mwasi mo avandi so na poto kuna bando sabe alingi bayeba etoni na o wana na monya koza lemsu Chelsea ya bakota poto kuna lemsu ozo komwa ba fille moi boulevard ozo komwa batu bazoya koloka ba ezana batu baoloba ba bêtise nous avons pris le pouvoir auto sala blagité Yasmine na si ya mwana nazo lancer appel na batu tout moment où eza moment ya ba polémique inutile mais soko yena mutu na sema ko likolo okuta na biso c'est-à-dire okuta na biso to bosa na même que toza na pouvoir to kita to lati ba tenue de combat to simbi ba mag na minute to lo baboye car la sorcière a kendo pe sa candidature kuna po ba sala plan na bango rébellion nazo yebisa bino ngo déjà pe nazo lo bana batu to ba lingi ba soutenir Faci ezane loko et salami déjà armée des bâtisseurs tisseredistes obengi ngai
na numéro nanga plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55. Na évité cette question monsieur Eza. Il y a peuple kaka. Peuple lobby sous. Pourquoi Kabila otambola kana cortège on dit en fonction? Ngali pena lelo o apaiser peuple. Etika bambuyema nezucha na mutu wane longwana. Omoni batu na uta ko yebiso ba message ko mona ba président ba kufa. Paul mutu akufa ko tambola na cortège te. Mais président oyo même à longwa azana moi droit ya minimum à sécurité. Ah totika makambo wana batu bazoya ko linga ko loba banini. Ko linga Kabila. Na linga Kabila ndenya na ina Kabila za mutu nzamba sana banda linga ne ko lina système na yi. Yo gansi fati déjà l'air azawa na boyelie de makambo pon nga sala ka blague nga na lia ke pa fati to na lia ke pa Kabila. Ngane na zabo mutu na banga kana parti ezaka moko ya kufa Tshisekedi. Le problème est l'air na lo ba ke makambo wana ya fati na lobi makambo pon na boyi. Na chema ina munoro na lo bango tozano wapi? Ah tozano. Banga te fati mon président. Aza président nazo respecter mais ceux qui ba ko yebise makambo e pa vie na esasu eza normal tenga na kondima ngota. Pe fati linga ba fanatique ta linginde batu. Ya onde na yebisa ki batu ke fati linga nga mingi. Fils Mokoko, merci. Tu comme Nasuka Nalingi, Ozana, un moment spécial. Il y a quoi adressé naba internaute bazolanda yo, naba combattant, au peu ba combattre yo, baromo mono cible na bango, nino koloba na bango, puis naba congolais nyos. Bon, na pesi mbote mingi na bato basepelara na ndenge tolobela Congo. Ba o pe bazwaka temps po ba finga biso. Na pesi bango ka mbote tozaka ba congolais. Tozara ba congolais eza o ba bengi la démocratie. Bon vaut mieux pesa o ba bengi ba argument maloba o lo bando finga mutu. Bon c'est pas grave, biso tozana biso tozolo ba mambo eza logique. Tolobi ke fatia lobi te ke ba refouler batu. Fatia tika o lo bangote. A lancer des appels na bato baza pribaya po musapi moko et sokola elongité. La lutte continue à le peuple a maintenant gagné. Voilà, merci Fils Mokoko, fidèle internaute, merci pour notre disponibilité à ton abino. Vous étiez branché à Bongania Média. Moi, c'est Yasmine Goloba. Nous serons toujours là pour vous parler de l'actualité et ramener l'excellence chez vous. D'ici là, portez-vous bien et à très prochainement. Au revoir.